voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Rendez-vous valable et nous vous souhaitons, nous pensons que plutôt nous allons passer de très bons moments là, à travers le monde, surtout quand il s'agit de votre prophète Nicolo Babi a commis ambassadeur à tourisme. Bon, dans un bâté, à changer car comme belé bon, tout bino lelo, il y a beaucoup à dire na les lions toyé le moins que mbal surtout ça na butu c'est que ba dossier aggrave. Bonsoir prophète Denilis. Bonsoir ambassadeur. Ouais. Ambassadeur du tourisme. Merci beaucoup. Voilà l'élévation là. Élévation. Élévation sans salaire. Maintenant ah y aurait bloqué non. Bon ça un salaire. Ezaka na mi komisinga mo ba nomenga mais papier ti. Ezaka ya munoko na. Opinga ba bisinga ndoko mi ambassadeur wana donc ba voyage tout ya ministre tourisme et on nous a côté ba voyage na ozala. Ko pe na passeport mo boye na ozo passeport po nga po na nga na message mo. Ko kanga photo lo mabe ya congolais te. En tant qu'ambassadeur. Kanga photo esika matiti ezobota likola libanga. Tala mboka mumeza paradis. Kanga photo kozwanya lion alembite nazo. Kende atepa kabila kuna okangi lion ya mobimba okoseli Congo makambo. Kitala ba lion na biso ya Congo ndenge za en bonne et due forme ezotambola na sobe. De yo li to pe sa parents ya Congo ya bien alors que ba souffrir. Non, souffrance c'est le mususu. Alors que tourisme. Tobi na nenga tourisme. Tourisme. Souffrance c'est ali libumote. Souffrance c'est ali libumote. Wane lo mususu. Wane économie papa. Ah to lo baba baya kotala ta mabele na biso batala ta fleuve Congo de ba Congo sikezo kita. Moi bioana et pesi biso ata mo eloko ekota na trésor public. Ah OK. Kangi moi photo ya to la à côté ya malamu go benda pe ba ba visiter. Ba visiter Congo de façon que to la cité uranium meza baya kaka batala oreza ba kanga photo ta mabanga weza na kisuka wana kanga mabanga na vanda makolo na kati ke bana bilima ya kota na babendo te mais okangi moi photo tindika ko bi voici la beauté des pierres congolaises. Ambassadeur. Merci. Ebelete kaya ngwana. Mais to bani na sangwa mawa toza na matanga. Mama ya famille to bengi famille parce que baza belé makoma. Mama ba Nathalie makoma ba Pengani asibo kotika biso. En tout cas condoléances mais maman Lepe. Oh. Allez succès à bana. Maman liat ta makoma bazo ya wa bale. O leninga na 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 na. Bilo wala nyoso mera lia. Mera lia. Ah OK n'a pas cité. Allez. Mes condoléances mais maman qui ne sengo. Oui banaki boye physiquement. Pour na bi que na bana ni bozaki de temps en temps bandro ya. Oui. Ah bien. Oui, bien. Oui. Témoignage ni Rosala et maman. C'est une bonne maman qui prie beaucoup, qui encadre ses enfants. Parce que maman moi na kanti azaki mutabi mama za olinga pe l'église. Donc il a encadré bien ses enfants. Et puis il priait beaucoup et puis il donnait la chance à ses enfants, il priait pour ses enfants, il les encadrait. Ils appelaient à la prière et puis voilà. Donc maman malam et puis so bokia la mais la bino bolé bien. Aïe gentil. OK. Bon on est allé en biso na bateau. Mais allez yo comment soga oleki na osalika ke loko na internet au mona ra fotika makele to mona yo na papa chéri oui boyete boy oui ba ngode oh elo ga sike bimi lelo oh eh gay like ça là non boy Félix Tshisekedi a yebisa chef. La oude gunat. La tournée natala biloga. To yana dossier en. Donc Acheboy. Donc Félix Acheboy c'est tout droit. Donc Congo il faut zaboy. Bana nae ko boy. IGF zala boy. Ko banga mutute muyibi ayibi osuye. Donc ache signo. Donc alingeti. Signo veut dire alingeti, tout droit. Ah OK. Donc bana lelo so moni muta OK no gauche droite to chekabo. Zonga nzela. Zonga nzela alingeti. Droit chemin alingeti. Parce qu'au photo on a papa chéri de chez Makele l'effort, vous avez vu. Mais voilà Jackson d'Afrique.
Jackson d'Afrique. Il y a la musique, un album après 15 ans. Et mais Abed a un concert à $100, là-bas 50. Il y aurait un aux Arabes. Mais on a discuté. Pendant que tout ça, on a l'album et on a le billet. Non. À Salina, il y a l'album. Mais tu vois, tout le cas, Podité. Podité, il a la musique à Koufi. À Koufi, et moi. Non. On a même un Zénith, tout ça. On a un Zénith, Olympia, tout ça. À Koufi, à PC disque pour Abimisa, à Koufi. Dans la minute au disque, on a essayé là, on a mis les producteurs. Non, donc on a d'abord a fait à Betty. A dérangé fort parce que moi les gars ils dansent na lingawan. Danse no linga. Na lingawan makasi. Li collé comme betanase. Yo ba danse JB puis na no linga. Oh. Yo mona biloko na yo wana te biloko na ya sala wana yo mona ngote. De la patrie. Ayo. Ayo. Na tika ngai. Yo lina sumuka na leo. Au moins le betana mboma wana na FC ayi kolisanga ngo oya taka oya taka wale taka ivo ngana ayi kolisanga ngo a formenga yo papa no bina bongo na bina ndako ba anniversaire bana wono yebeka ne papa sheka kinaka na kende tendene na mutu te na nzete to libanga ngana yoka bango wono bano bino na nsema Mike Kalambai bano bino na nsema Mike Kalambai o ga mwana bon na obina nzeme makalama endeni tika makalama bana ba sebenit yesu to ana ngome na obete lo wana te tenga na otuna leo wana obina dance wana obina wana nzemwa jibe to na nzemwa Mike Kalambai to nzemwa yemoko Moïse Mbi la nzemwa la yemoko menga na archi de noi papa na koloba ngu mukolonini déjà na okende concert à liboso pa ya nani wata après na bani okende na ba concert tuko wana bozaki na kati ya fete ndio wana fete ba festival pe na zalaka wana leo zo beta wana yazo bina ngali kolide ba nzoka nde bato otala ngai mutu mo pe akangi dia deux photos ba récupérer nande na obuze mutu ba récupérer siko to bomi photo wana apese $10 pour ce photo bimba mo papa ba mona teke na zo bina boyo ka so yo de ba biki yo bina ndo banzembo te na bina ka te na banda sikoyo au sauter dans le niveau yemba siko comme na niveau obina oui ya mabe na archi no na sina ndima bango siko na osali hypocrisie point na génération ya sika o ebimi ya vérité donc migolo yo ko répéter banzembo JB ba un meilleur spectacle à part ina Zaiko en tout cas spectacle Zaiko ba danse ne za libumu era on makasté mais ça bien mais JB ba danse ne ya compliqué OK bon ba danse Atoms na frère Atoms bon Atoms venda à part banze moné ya kala nalingi Yesu wana zaika na labor no bia zaki na indépendant indépendance mulimo ya makasi Mikolo na ebi banze mwa bimisete Mikolo bo banze mwa sel lombo ba sebe na sel lombo bon yé ba style na ya ba sud-africain wana na zadia na José Nzita déjà na bina ngo déjà nga mingi na za mingi na José Nzita OK Mike Kalambai ba sebe ne pe ça va te Mike Kalambai na nzemo moko tanga na prison eza o sala nga bien na prison mais nzemo nino nzemo moko lamentation nzemo moko ya kolela boya na moko ayema na mbuyi oyo fiana na bengaka nani Houston ya église mbuyi babetaka nze mona yebwe ba mata mbuya mata boye mais c'est ben héritier c'est bon nani héritier wata c'est ben wata bon ngai wata mingi na lingaka ye na eloko ya nani Futa Rachel Futa nze mona ya makasi Rachel Futa nzema Rachel amoureux boya salite etika kalititi naka bon Moïse Mbi olandinga ya wala yimbaka yango mususu zakate sinalinga ngopo na mbwakela wana ponze mwana eyo sima na kota ya nzambe eyo sima na kota ya mukili net break mobo zane kala olandaka yo olando yo so bali yazo ya kaka bo bino nzete bien nzete ya makasi nzete kotoke nana yo asa kulumba be migolo koma on kulumba wa mutu nanganga na problème ta
Kata epongi comme Nzembo. Kata epongi ne. Tana kata bec. Ah, mwana na pia za mwamba miloko ne mike. Ah, mwana linge kobo trop hein. Parce que Nzembo ne za kata pongi no kata pongi ne na 3h du matin. Oh, kata epongi ya musala. Yo kera le kobo neni. Te na 3h mutasala na 3h. 3h eza ba area mabeti. Na era malamu pona biso ba marié. Mabe pour la banane. Pona ba célibataire, wana le rekobo. Pona ba 3h du matin za era kobo. Quel que si ba tu kobo ba sala ngo ba era. C'est alors, ça comprend bien. 3h du matin. Soso ale la gilere. 3h du matin za era kobo. Ne la misaka ba tu kobo et la misaka pe ba marié. Eza la prière te yo pasteur o la mu na mutu. Ngai pe wana ba prière. Boyo bengo ikobo neni era bo. Na yebi. 3h era kobo. Et kobo etamola na era wana. Entre 3h na 5h20. Na katikati wana. Yawo popé au dessus pe robino réseau tabikata epongi. Bon robina lo baka biloko wana. Robino yo kanisa sani. Bon, to betano ma solo ya tozonga siko na ba dossier tozala ngo. Wa ezalika po to fungola moi. Mabe na yo linga ndebe émission nanga po seka trop. To fungola moi. Putanga pe divertissement. Na benga ko déjà passer à divertissement. Ah golandete. Ah OK. Wa papa Polo golandete. Papa Daniel. Togolanda Daniel. Golanda. Polo Daniel. Il y a des références aux Arabes. C'est moi Moukili. On met ta référence. C'est moi Mourata. Nzambe na déçu. Eh? Na déçu papa. Na banze Nzambe. Te ba kolo Nzembo ba décevoir ngala osali. Oh. Ah. Bango mo ba golber. Bango mo ka ba biloko asikola osali. On est là au sepelaté ne ba kuma ba pasteur. On est ba chabino mo. Ba kokelo te. Bagana bakoya l'église. Yo monelo ba mutatsika ba mbimiana. Yenda ba jera so batika la kata l'église. Mais il fallait qu'on apporter moi éclaircissement mon roi pour na Moïse Mbiye. À ça qui pour déclaration mon ba tubange ba ça on dira lobelio alors que aloben que yeso dans la critique à ça on a TVT exactement ya comme le roi youtubeur pour critiquer ba tout na internet. Ah critiquer ngande nga mutu. Ba tuba quand on dira lobelio. Dira attaquer. Akogate. Ngana tunaye tata na père na rava amegate. Mais ngana na comprendre qu'on dirait lobela ki mutu mususu. Aloba mutu mususu. Na bateau peut-être batarara yo déjà bon. Bajaro. Il y a ba souvenir à Mabé. Moïse. Oh. Moïse a bandé l'église na ba vieux Polo. A bandé l'église wana ye. Na vieux Polo. Oui. Daniel. Kasi a bandé l'église na ba Daniel. Bon, oui, ça na côté kuna. Ba banda wana ye parti na ba musicien mo ba banda ba église wana. Tango église wana est commis grave. Ba tela qui tango azoi ba problème beliana. Ba salé les séminaires. Voici comment tombe l'homme de Dieu. Ba betela 7 jours. Mon kola kufa papa ne akufa. Yo mona kiri wana ya. Tena tunio o mona kiri wana ya. Bayati batuma B bayati. Bayati ti totali yo moni ba défilé ba branamiste kutu bayi batutu bayi Mike kuta ye na dernière minute na cimetière tato otia papa na kata se au moins Mike ye na dernière minute malgré na dernière minute mais bande ko na bayati en tout cas vieux Polo na batune bayati tozana na dossier moko awa bison stoyebi awa dossier à Congo Hold up, c'est ça, non? Hold up. Ezali loko yaki pona roya pena ko blaxa biso neni ni kabila za muyibi, neni ni kabila za esko, neni ni kabila za mabe, neni ni kabila bomi Congo. Azo détourner mbongo ya l'état en tout cas et yaki pena na image wana ya campagne wana. Mais après l'enquête, il y a Muto Tsotanga Kombo à Lingette a démontré que Kabila est loin de l'accusation tout au Bassalier. Qu'est-ce que vous pouvez dire étant que prophète en Makamboni? Bon, Alingeti Azali Moutenio Sacrété. Alingeti, c'est l'inspecteur général, il y a finance. Il a un seul rôle, il est gendarme, il y a finance Nabiso, chef service, Oyo, Moussala Naye, Anaran, il y a ministre, Moussa Naye, ils allaient chasser les voleurs, établir les faits pour la justice, pas comme ça, Makam.
Lingeti soki eloko ezate. Problème ya Lingeti azanango eza justice. Lui peut avoir la réalité. Il amène à la justice. Justice m'a condamné. Juge m'a condamné. Ministère public m'a interrogé. On a pas preuve. Soit bien libéré. À libérer, c'est soit Lingeti. Pour pas te belé, comment on peut ça Lingeti? Faut te caser bimsa batu. Non, il y a bimsa mutu. Nga moko na uti kuna to udina ba Jean-Jacques Bongo to keto filmer biloko en Lingeti asali. Parce que bureau on a jour mon ale kanaka masa mo akufara. To ke le luka morgue na linga to kota place wana na kantie za morgue po mulili mo za wana to koti ba bengani biso habiter morgue za ka te nzoka ndi ya inspectorat général bon modelo Lingeti abongisi yango na sali bo mona image na émission ko ya ndenge mwana mbala na abongisi place wana ndenge ya commissi ba inspecteur le même inspecteur na niveau quand le même inspecteur bazaka kala wana amemba wana quand le même wana ba salle ba bureau ba kiti standing oya memi batu et puis abimisi génération ba 20 ans depuis 78 nan ba format de sous ba inspecteur mais tu génération moko yé génération mususu il y a 20 ans 25 ans 30 ans na ba 50 ans mais là est honnête parce que a démontré que Kabila n'a pas volé cette histoire là et ali ba ber biloko balinga bando sala Félix Siko biloko wana basalele Kabila. Comment on a eu dans lobby qu'il faut protéger. Mais c'est crédible. Il faut protéger le patrimoine. Oui, bamboka na biso yango eloko mundela za mututa c'est ça l'image au nazo linga congolais comme nango siko ya tourisme. Montrer le bienfait des autres. Kabila sala bolamu bolaksa Kabila bolamu nae mabe eza makambo na biso akati. Mais na cadre le mundela linga suye ka ba continuer sa Congo. Afrique mingi po bango bazala toujours au-dessus na biso. Non, pe ba yinisaka Kabila et pas ya batu ebele nde baba sala na Félix Siko. Siko par là au monité que les biso pe quelque part parce que ce tomo to ba tongi to so mo muke sima. Makamu mingo yo ba présentera biso pe ya Kabila kiza azama B. Mais au fur et à mesure to mona que par exemple, tu ebi que Rwanda ezaki mboka mo tu ebi que bazaki le roi banguna na biso batu mabe. Et on voulait, on ça la légion ya Kabila rwandais, Kabila Mutumabe, Kabila rwandais. Mais les autres, par exemple, Mukonzabiso Mboka, Arobenga Kagame, mon frère. C'est-à-dire que tu comprends que Kozala na Rwanda, président c'est lui qui a la plus grande église de réveil au Rwanda, c'est Amon Matete. Il y en a 6, quelque part. Et puis à part en Rwanda, les hommes belé autour à Bakosila, Balubana Kabilo, Kabila Sala qui bonne sur Bolanda, bon les Alokuta. Donc quelque part étant que prophète, au gros c'est un peu un peuple, tout c'est un Kabila pardon. Pour n'amakambe belé autour c'est la reine à Souka. Kabila limisa biso papa Zikaka, n'amakambo c'est la qui. Nga ekoki déjà bozela ya bato alate nga ekoki au fait même Félix est en train de subir le même chose mais yo karaté ba tout faut o to ayibika kosela Kabila likamna mutema ba boya na émission ba senga pardon ba senga bandako parce que kamba ya Congo all up oyo il faut ba quand même ba senga pardon oui wana mindele badingi ko bebisa image ba dirigeant na biso pe bazo embarquer biso ba congolais na katabiloko na ba pays africains mon concession ka sali mabe togoye bango pe to reprocher mais place mutasai malam faut ko commissaire place asai mabe commissaire guerre yango nezo continuer ezaka Kabila te de au monika makambo ndenge ezali les gens qui s'approchent du pouvoir baza toujours mal baza suer or tant Kabila est en pouvoir tant au soutenir bibliquement la Bible autorise qu'on soutienne le président en fonction et son gouvernement. On peut parler à l'opposition, on doit les soutenir. Nous on l'avait fait. Et je respecte Kabila jusqu'à sa mort. Mais là, je soutiens Félix. Dans mon place, Félix a fait Kabila. Dans mon place, Kabila a fait Félix. À part ma collaborateur. Par raison nini, n'a évité. Mais dans la logique des choses, IGF. Asali Moussana nae. Alagisi que c'est mot. Voilà. Et dans ces mois-là, il mérite beaucoup d'acclamations. En tout cas, merci beaucoup papa na biso Lingete. Vraiment Nzambe pas molai. Ozaya Nzambe. Nzambe yebena Mikolo angila Lingete. Minela ba elem so ba salir pour na masoyo en tout cas. Et s'il déjà donc yo déjà pouvait biso le contraire mais les kamsu petit ba tout confusion les kambu ya Uganda. Armée ougandaise na kati ya RDC. Tolanda ki lobi
mokonzi na biso ministre ya communication oui. Lobaki on dirait malobane qui un peu et ça un peu moins confusion politique est compliqué na porte-parole il y a armée ougandaise ont confirmé que bango ba attaquer ba def na parce que attaque aérienne ne ba benga rango ça dit ba beti biloko pour faire reculer ba def on dirait lobby on dirait ministre Lobaki maramusus que ne ba ougandais ba zate blo moi bon il y a politique il y a politique pour qu'il y a compliqué il y a non le côté mais il y a non politique maramusus c'est le maraté très haut dans la politique il y a biloko mulili biloko butu mais au musu bat ba au mona au bango ba kumisi kuna ba kumisi po ba moni ba sala espoir ba beti batu mais koto ba obi abiki ba zaki koto il faut bon c'est normal les là makambo ba renfort musu c'est ya ka ba yebi ke so ba lobi yango publiquement e cause à moi mabe donc là ya Kabila les rezara ya Rwanda ba caméra démissionnera pour na marambo ndenge wana kaka le temps parlera le temps éclairci la plus grande guérison il y a monté ezali temps il y a et repé ça va biloko mususu on a début va va comprendre ngate mais moi les lo va comme linganga il faut persévérer dans cela. Kabila n'a pas laissé, il a persévéré en faisant tous ses mandats. Félix Pierre continue à persévérer. Il y a biloko mo tango bango ba une opposition moi il va comprendre biloko anezate très bien. Maintenant qu'ils sont dans le pouvoir, ils comprennent l'enjeu politique. Donc, tout tenir compte à ministre était moi mon Zambangu nandenga mabete. Moi mon Kenda Mbangu nandenga politique. Pour moyen le battre que bazawa. Soga le bazawa. D'autres langues parlent de la balkanisation en Mboka. Non, wana esimate. Wana ngam taliboso. Wana ngam taliboso na ebiso 25 na ozamunduki. Na ozamunduki. Ce qui est comme une balkanisation dans un monde na côté armée. Mais tout ça, on va te bazo kota wana. Ba kokate. Ba cause à la intention na me ba kokate. On ne peut pas déplacer les bornes. Les actes bibliques. Nous allons invoquer notre Dieu, ils vont être brûlés. Ba ko tout mama penda ba ko beta na bango pe basila ni bake. Parce que c'est ce que les gens craignent. Ma belé na biso oui bato bazo bangango ma belé na biso ekopesa mata muto ata 1 mètre carré te. Oya ko zo ma belé Kongo azo kufa ye moko simi monduki bo kufa mi betisi o manduki. On n'a pas peur de balkanisation pour to tika ata 1 mètre na biso ni na Rwanda ni na Uganda ni na pays moko voisin. Non, on laisse pas. To solo là, mais balkanisation to ni bangote. Toko tinda l'église na nzela toko tinda toke tozu minduki na biso na l'église na biso na ba pasteur toke komba ndenge tozali na période ya musée yo mona congolais ndenge asala makambo asala Rwanda yo mona ngote et qu'on se répéter des fois te pour comme un génocide parce que problème moi tozala on est na Uganda dans na nyona 10 milliards de dollars na futa te bien sûr oyo après ba samba wana si le lo futa nyona te baza quelque pas baza le roi ennemi na biso la continuité du pouvoir. Mais ce que vous considérez bateau bazan on a ba dette na bino ba bongo et j'ai failli sabiso bi mongo nyosto ofuta na go pass eza nyongo ya kalati et nyongo akala ba futa kabila pa futi yé pa zo foot bango bazo futa après ici là so ici li ba kati eloko ba futa nani bafuta ka ba travaux au moko esale magi na aéroport na ba biloko mususu OK yango wa bazoki sande mongo soki ka mongo ne kati chef pa balongo le lokwa yane batongeli biso to ofuta yango batie go pass Nigeria peut basala lo mo basala pont moko boyo wana ba français batonga je pense Nigeria Côte d'Ivoire so ofuta mongo o batonga tour de garde na ba réparation basala aéroport na bune oui biloko wana nyonso nde to sala to ofuta ngo so ga nyonga ne sili pa bakati yango ba biloko Joseph nde yango on continue kolo TikTok na moni Cindy lesquels mais TikTok mabe nango bato baza na position ya sima Sugo Cindy au Sande. Comment Cindy lesquels à TikTok. Mais bat balobara ko fait linga raté Cindy à côté ba réseaux sociaux, à na ba Facebook, ba WhatsApp té. Atigi. Démocratie côté. Démocratie côté na Facebook à la té. Oh. À WhatsApp. Parce qu'il y a bani maman na TikTok.
Mais TikTok a des apports à la musique, à Mbaka, à Samana. Moi, moi, qui est là, tout ça. 35 ans, Kofi, na Kivu, a pesi 30% recette, nous avons bandé au bazar est au lobby ni pour là. Kasi batu baloba Kofi a monté à ma bébé, monite. Kofi a ne péter, a aucun peu Rwanda. Donc, abet à Rwanda. Nous sommes colons à Rwanda, pena d'autres comme boy. Mutu ya kalao, tinda ina Rwanda ici là. Ba Rwanda ba pena bande ko na biso. Te ba bande ko te ngabo bande ko na ngate mais Kofi anyokwami ba binelie bitakala liboso ya justice pona ba mwana Kofi mwana mboka ngabeta conseil du siècle. Ba BBC conseil na ba bande ko na biso. Il n'a plus rien à faire. À Keka Olakisabon que je peux aider mes frères aussi. Un grand pas pour lui, à Pesimongo. Et à Kebeta na Rwanda. Il y a un tapétage. A vu que trophée né à l'Indando, il y a le Bacala. Et là, on a gardé qu'il n'y a pas Kofi à Ibisingabi. Il y a un moisi à musicien, moi, les gens, moi, na Zolo Gito. Il y a un Zolo, moi, si il y a mère. Ngaïté. Mais il y a un autre c'est pas un Zolo. Pour autres, il y a un Zolo. C'est moi, ça n'a pas bé. Moi, c'est à Vénanga, moi, c'est à moi, moi, c'est à Kamana, moi, c'est à Kofi. Maman, il y a moi, c'est qui toko. Il y a un Zolo, on a des maisons, là, on bien. bien. Il y a un Zolo, c'est bizarre. Ngaïté, il y a mon mobile, il y a bien un Zolo, Zolo, il y a moi, c'est il y a Zolo, Abi, Aza, une femme à vie. C'est-à-dire, il y a un bundi, mais il y a un en tout cas. Et puis, Kofi Abina yebi sabato. Muto abimana dans ce théâtre mola musa. Oh abimana dans ce théâtre mola musa. Puis il y a l'émission Oyo. À part des FAO. Aya. À part des FAO. Des FAO fiancé na boy esagaya à te kolaka yango des FAO boy na mama basi. Ah fiancé na au bazar ne kala. Oui. À déconner alors PC Kanda tiki na basi. Des fois alingi ne mama so basi te. Donc dans arana moi c'est a décidé alingi so basi bongo te. Asa ne lokote à part kaka boy ne basi azo sambisa na eba bongo. Amakasi prophète. Orokoga. Bon, batu bana ma méthode de belé hein. La méthode. Oui, mutu za roza la yemo za ko mise pedisa la kata douce muzuzu. Azana magamune mutu ana porno mutu za ke bata mesiki na TikTok ça dépend. Comme c'est pisa neni ni mo. Mais azo sa break na ndenge na eti. Ba komo soma ba popi pe na poto. Osomi popi na 20 000. Oye na ngwa. Parce que yo prophète maman enseigné dans la télévision ngo. Ngaité. Et biloko ya réalité. Te yo faut biloko sko kondana rango. Yo go betera lisolo te mikolo yo ba pa mo mi se pensa na ba. Non ba lisa ba betera savon. Nana ebi masturbation te. Nana ebi moi na popité. Na ke no violer moi si. Na sala ne moi na popi. Yebisanga sikoyo nani aza o ba kokanga. Ba on yo so yo sko yo sko ta ke prophète. Et ali sumu. Ba acte wana. Mais nous sommes dans un monde laïque. Il faudra vous confirmer aussi que les présents. Non. Monde laïque. C'est ça, Romain 12D nous le dit. Na ba pasteur, ne vous conformez pas au siècle présent, yo se conformer au siècle présent. Non. Ba tu ba na savon. Tu comprends pas. Ba na moi na tu ne comprends pas. Na télévision encourageant. Est-ce que batundenga bazana ko résister? Na yebisi en tant qu'analyste. Au tuninga en tant que prophète. Mais yo faut ya mo zonga ngana li. Na koki ko zonga te po na pe na po ya nation, na zonga ndeni. À part qui passait na mututi. Oh. Papa. Bana mibali nyonso basala masturbation. Bana bo mwana. Babeta sabuni. Oui. Mwana mbali nyonso. Mwana mwasi nyonso. Asala pe côté anape. Wana ozo ba avec des preuves to. Na loba na prophète na yima na loba. Mutu nyonso banda président république ti na mwana yase azala kapé na masenginya. Yongo sa président ngazana alulate. Te pas pratique wana ndoto ba ke mutamtazana na amobali betara savon biso nyonso na bo mwana to leka wana tanto banga mwasi ko tia mwasi de te osuka wapi sabuni ozuka photo na bloqué on elongi ok o sala yo ko sala mawa yankolo za likola biso masumu akaloto sala ngai au moins ndima na ngai na oloba vérité nana matana ikosote akenga na mwasi azo sukola tombola musape
Et dans la mot, tu m'as dit que ça. Pour que ça calise mon bateau les pasuka. Donc tala tala. Aux enregistré. Enregistré long. Après ok na mamona. Tango on sa mamona ozongi si magia. Il y a Joséphine na muto al. C'est ça. Nani arowangana. Batu bawangana makambu mais ngana sunga bango bandima. Ce que pour la défense résister à na bloc na nyoso. Na mele mbondote mais na mona nanga yeli susu na basité. Aza mutu apianga instrument liboso na respectaka ye. Ngana yo ngana ngate depuis moi aboya fiancé na ye akangane mutema ne pas basi. Basi balula kaye des femmes mbali kitoko. Kolo ba yoshi. Mais oui que batna bazane na ba. Oui muta na ndenge na ye asala makamu na ye. Masengi ezali ebele mais ngana pekisa ngo eza biete. Papa moko mona été na TV batie asoma baba na popiana ya ba noir ya ba meti ba aso 15 atambola na bango na voiture atie moko liboso ba popiana ba lobaka ba osa makambulo kola nani siko faute nanga siko na ba musicien nyoso ko fa bi musicien no so bi mana danser ta to msa pas de fao a pas de fao atomona musabi mais yeba bia zo yeba ba ka viola ki viol te ba na ya 12 ans na ba fongwa makala na ye soba no zumona na mwana obuze loketo ndenge wana mutu ndenge wana za normal babi viol ezara te ke okangi na makasi viol atanga passer so na bimi atana mwasi andako na makasi eza viol asian to lo bat musu ba le bien on a contexte na ba que tango kenda ipoto lingai te biloge belo les aba avantage te dona yo ba ngote monde la musique dans monde encore on voyager to na posala baba na bongo on posela tiko kofia koba tiko boya au vendre la confie dans ma pancarte du bossé procès pourquoi tomola musape ngaku na kanga musicien moko alobela pe confie mabe na TV ngana kanga basine mi balé babunda ba danseuse mi balé babunda na terrain moko wana likolo ya mais yo ça va violer nani ya yo o basalanga danseuse nan te wana e violte wana koyaki ezaya ya orchestre ni ya quartier la tête mutango sa kufa il faut te respecter batu bakufa danseuse on va kufa te danseuse azali awa kolo orchestre na kufa kolo orchestre na kufa il faut la respecter amnai tebi la musique ba leader ba kufa ba danseuse papa wemba kinkester menea wana te mais bazaka parmi batu bakufa na kana ba kombo zotanga wana kana kati wa ok pour l'autre faut le baro orchestre franco nan yo franco na obimana nani bakoko wana na obimana bangonde papa no komo finga ngai non azai quand même moi sikitoko mwana wana te yo mo lo bala na émission mo ka eza ya banda franco gaseza loka kaleza ka façon koloba ero wana ba joli deta de batu bazala ba ero azoye bazobina fabrica ça suit ba visa Azuba visa moi na bina kitoko na merveille ibeti yamado il pas visa il pas visa vraiment que c'est mon bimba bazu visa date ni ba obeta le 3 décembre chiffre 3 aïe c'est chiffre 3 est la résurrection très bien décembre est à 12 des ans à 4 yugo luka ngade des azali trop dangereux et puis ça ça mais ça c'est un de celles à droite yoka les 12 1 plus 2 ça fait combien 3 plus 3 ça fait combien 6 c'est un yo boy 666 ta brigade changer date c'est pas possible c'est que yo date ni na rocha pour le poto lo basu que bada pour yo bada c'est tout yo la roka voilà il faut ya nos friends pour yo bada c'est tout yo ezara ya ça mais il pas collègue il pas mutranga konde bon aya no front na oyebi c'est date bien pour date wana ya dangereux ako beta mais azana probabilité à 40% 50% beta te et là 50-50 pour 2 na 6 ba na 4 3 na 1 ba na 4 donc ça 50-50 au moni le 3 chiffre bien 1 chiffre bien aux autres 2 chiffre bien 2021 2 yeli susu 1 azali soto sangisi en 2021 et la 2021 non bon tous 1 plus 2 2021 3 plus 3 mususu
6. Plus 3 moussousou. 9. Donc, ce totali, à quoi dominer l'événement, on va passer visa, mais il y a toujours un chiffre nerveux à la carte. Donc, il a 50% de chances de jouer, il a 50% de rater les concerts. Visez le bien l'autre. Mais, à quoi énerver, les combattants, à quoi énerver, les tubili. Parce qu'on énervé les combattants, tous ceux qui ont combattant. Fiston Mbouya, tu es à Londres, 2000 personnes, spectacle. On a chrétien. Monsieur chrétien. Adam, on a poteau. Bon. Fiston Mbouya. Et puis, dès qu'on n'a pas tout ça, la guichet fermé. Fiston Mbouya. Là, il bien. Oh, Ayemba. Là, c'est pas nous dire Nini naza nango ebiango bieza pona Yesu. Ibala naza nango. Nazar kaik. Ebiango. Na banzemu mingi na yeba ka yango na kotingama ye na. Ozomona te salinge lote pona ebiango. Nga na yebi. Ezali awa olandinga awa na. Oyo. Molingo nanga ye Rachel atana pasi ye oyo yoka mabazima bolingo te bolingo ni na mort kasa mort na oyo za ndenge moka kotu côté nzambe na kotu nzembo bena Fiston Mbouya succès sala yo tikalo yo je connais pas les gars papa natala ka TVT natala bon oyebié zala action oyebié otala concours Innocent Balume tanga bimara champion na Vodacom super star place to yebela Innocent Balume na mona ki azai moketro voilà ce que garçon bazarani na babizara bombale conquérir ba bagenda finale ba mibale ba mibale na garçon mo Fiston natala finale yo makambo ngana na Cameroun yo tanga finale ti wala mo bakala wala zona na Kishasa Rino azai mokebo là zona place to yebela Innocent B wala zona Innocent Balume na Mbouya ngo te papa Mbouya limisanga tinelanga clip na yo ba yebi songo beta makasi na ndimi yango mais en tout cas na kombo nzambe na yebiete mais ce que auti Kishasa ka beti kimia et comme tour à Fab gars somi ba 50 bon wana eza ba chrétien bazana yaza chrétien to mukili chrétien chrétien ko dominer événement même Moïse ako beta na zénith il y a pas en février ça dit wana eza bon nzambe ezelo mususu mais bango bazo yemela profane est compliqué. On a 50% au bêta, on a 50% il y a échoué. Mais yo sugo étant que prophète quand même reçoit les prières pour que 50 jours on commence ça na ngambo ka bêta. Ba bega ça bon. Les aye la ngofana na obonde la ngona olongo la au bêta. Ce gars il ngam do frana na au bêta. Avant tout comme les 3. Parce que les 3 ils ont vendredi hein. D'après 2 jours après. Encore bêta. On a 50. Ce qui est 40, 60 mabé. Le quoi ça 50, 50. On a 2 chiffres. Satanique, on a 2 chiffres. Et puis, sous qu'on est tant au 5 année. Et bimi 9. Il peut dominer l'événement. Ce qui, si vous na 4, on a des chiffres nerveux. Des chiffres nerveux, on a 2, on a 2 fois. Donc, ils sont trop nerveux. Soit il y a 2 fois. Donc, 50, 50. Mais chiffre n'est pas sûr qu'ils ont 9. Au tali, le côté Facebook, te. Mike Kalamba ya zongi na bana, auti ozobana na États-Unis, ya na bana Kishasa. Basi batikela ki. Penya la tikela bana. Officiellement, oui, na conseil ya tikela bana. Donc eza ba yo ni muto pesi conseil wana. Oui, na pesi conseil parce que eza papa na yi. Papa bana na. Yo pe bana na ba ya yo. Tikaye à vivre na bana, ce qu'on a besoin bana. Au monde bango. Ne les complique pas. Moi j'ai donné conseil à un Peniel. À Siliga quand ndenge ya kino zo bana na école sans informer. À part ça bon. On a problème te na pe que déjà atika pour à la freiner na makambo ebele. Mais tu apprends depuis on est pénal annoncé officiellement azongi Kishasa. Oui, azo officiel et puis azana mutuna e ba ovana. Donc pénal pas azongi Kishasa. Asa wana kin. Ba tout ce que ba mon on est moi 6 ba bine ni pénal a azongi Kishasa akumo ayiko s'installer na Kishasa. Mike ya zuba na ye na bango Kishasa ba bi on est tamsu bazonga na bango bazonga baza balinga naka tilelo. Bako wanga ne la biso na munoko menase ya mitema po pourquoi Mike ayamba téléphone na ngate. C'est que bazu ezana. Yo moza conseil au salama be. Na se mabete moi na ngai na tika ya craquer. Oh. Yo iba elo ba benga divorce te. Ba tout so ba bela liboma na divorce. Premier amour na e. A olingete liwat. Même ata sali sambla penene ngana ata sali sambla. Magi pa ba sambla o sa lokuta bo bazu a o tene.
nga vie na ya ko boya nga téléphone prendre pour avant ya nga na benga na bibo pener la benga talabo o vie na o ya banda kena libela auti les oies nani bona bolingo a mama mwana nga na epsa pener depuis poto na bitika maika zo bana parce que le kola bana na bazabana na ye et que moko soit déjà wana kaye mais aye ko sali ADN a mwana c'est normal tikaye comme ça à décharger au makambebele il prend en charge ses enfants comme yo komi na kin yepe na kin au mona bana na yo ago pexote ballon on a procès c'est ce que j'ai fait il me remerciera un jour Mike oui donc c'est grâce à prophète Benile na na yindi c'est là on a côté c'est la penel pe esprit penda ya kuza penda boyelo côté au mari na poto ba yebi ka sala raté aza pauvre asa raté non pasteur non les États-Unis kuna na ndenga masolo États-Unis ba yebi kuna ke Mike asala raté c'est un pauvre bon ba mona ba clip nete na ba YouTube oh américain ko ta bilo na biso bango kuna bilo la ba makasi wa bilo na biso ya Congo batala ngote ba congolais ne le monde na biso de batala bango donc Mike ba yebi kuna na poto après sa passion alimentaire ya moké parce que ba yebi ka sala il est chômeur aux États-Unis c'est un résident voilà ce qu'on va ba selon Peniel pas selon Peniel selon la réalité yo kenda yo kuno vérifier na ba document nazali président ya naza mutu ya Mike na Peniel Mike a petit nanga parmi bateau basala Mike après Nzambe na kati ah bon oh bona na sala Mike nani ngate na permit eza ba frère parti soir eza la ba mut banani balokofi wana eza la banani muta mema lokofi poto ngana rosette grand frère ti yo mona ake poto na biso ngana so bien Roger suffisa Thomas lokofi matu c'est moi Yahweh yo ngana embeli yo bona na sala ngate to sala na mais ngana sala sala na yo papa même ba danse on a ça ba danse na ngati on crée guerre bo yemba bo créer ba danse mais na sala banzembo opsanga jour na ba danse sous na ba danse grave mote mikolo alingete nous saluons notre gouverneur de la ville. Parce que Penel pe na minute apena mutunaye. Donc toi tu as la confusion la mutute pour battre sous ba lobiote Penel a annoncé millionnaire moko azana ye. O bazana Penel. Oui, mais nanu abaliété mais bazali. Assommer les ranges, assommer les appartements, c'est bon. Oh. Oui. Mais yem tape c'est que zonga Kinshasa. Ye moga ya Kinshasa pona ça la marque na ba game wana. Après goûter un millionnaire ba pelé range. Parmi bato ga ba millionnaire ba ya belé mais ye mo a choisi que atala. Peniel. Au moni montre. Les en valeur montre au monanga o fallait aller là au Fabian. Oui, fallait ça na Kofi pas ça. Voilà, c'est du diamant ici là. Oui oui. Fiancé na muta somela. Ah. Ouais. Commission Simbi. Te commission te ngana juste na honnête na ko salate. To mondenge za wana mwana mbali wana a sérieux. Ah bit commission Simbi. Commission te mwana nga soka za à l'aise akenda ba wezene ba $2000. Ah, zero à pétrole mais $1000 restaurant na alimentation boy. Tu dois penda biloko pas 2000 chaque semaine. Mais ça na mbongo te ko soigner basi loko ba Penel on a problème. Yo ga subtenel asoma appartement na mo vendre la nie quelque part. Mon bale wana yaka ko ya kotala range na avandi na non moto à la moto mais malgré l'engagement na za nango mais ba tu mitezo kufa kaka. Écoutez, faut na retirer biloko msusu. Mi a retirer ndama miniki. Na mintenga. Obi ke ngatne na bo biso bato ama ndo meto ko transmettre pe moi miniki na nzoto. Wana spirit, wana nzambe to satan. Spirituel. Wana nzambe to satan. Spirituel. Nzambe to satan. Spirituel. Ngala tunio. Nzambe. Miniki na miyiki wana nzambe. Nzambe. Il y a pouvoir.
pouvoir est acquiné. Avant que tu naisses, je te connaissais déjà. Le rôle d'accent, on a versé place pour comment? Oui, oui. Versé Jérémite. Avant que tu naisses. Fallait pour partir au Bouga Tchad. Nazila Evisayo, fallait en arène, mon macacité, atinati, azanan. Naebisayo, batubalinga au diba de l'Est. Ce que tu as là, Tchad, voilà, Bib Tchad, du coup, tu m'as Congo, tu es peut-être. Bah oui, bandé. Bah, il y a malabanga billet, encore fallait le quête. Bah, on va l'inga mi le quête. Moi, bilo on a beaucoup la biso à la soie dindia tani kozolu la gana das. Soki ngala la rapaste te ngenda. Donc kanga luketo Kanga luketo on est. Oya okotsa ka bilo mzula yibite. Kanga luketo ya dido. Kanga luketo donc kanga luketo donc makiposa robineza man ça me un problème hein. Yango yeso alobi que c'est lui qui vient à moi qui prenne sa courant et da bende kulu supende ya solo ozo mona benda dans poste à kozinda rien o mona benda masolo muzuzu ozo mona benda boekela mo bende zo lekala boya ekobo otali bobe encore merci na commission osuki kawana belle créature osuki ka amen OK pour ça bah il faut pas féliciter biso pour ça mais on a pour ça mais ce que ça les angoté yango ba yo que la biso mawa bazala na rigueur na biso te Bora batu toi batu papa bon nous va pour ça le roi batu nyos bon vous en avez différent na batu te bon yeso modisa ki nzete te pour pesa bilo oliate asilika gite toi batu to lula rapé toi batu toi apprécier rapé toi batu pe toi la ba pour ça nzoto ezali oh ça faible vous allez être spécialité spécialité na biso ezaka onction na demadi na demadi on peut comme ba problème mikolo na biso ba passer le compte ba comme belé mais logiquement à part onction toza humain Jésus allait là na croix ayoka pe pas si musuni yo pe ba viola ba nani yo ba viola oui 2 fois oui troisième fois comment un mouvement comment on aussi violera viol yo ibate bato belé ba viola bango babala ba violer na bango oui c'est une étude qui a été faite à l'université donc ba violer et belé babala bato na bango babana ba se belé babala bato ba violer bango ba tomba amoureux so que même ba fille wana ba lo ba confia à violer so confia bengi dans un restaurant oh j'ai un peu de trucs à te donner ah ouais ah ouais mais jusqu'au malheureusement c'est wana na luka mais malheureusement bala ma sœur te c'est wana na chance mais likamute na sina limité deuxième fois qui viole troisième fois ne comment nango bon troisième fois ce ko ba violer nga sundeli po na yebika wana ke pénition na nga na osokela ngo boy na kimi ba yeko landa lisusu yakam en fait nous sommes vers la fin yemo da apesanga milimo mabe surtout serwa milimo mabe mais tango yo memi mwana na azwa na komi dia ko sama ngama avant muto ebebiti de Moscou moluka ya ba mususu ya tenga na ke obebisa Roger Lesi yana ngai na code na zole moi c'est mon code c'est na chambre yoka mamunga na tso yoka et après na juillet to code c'est pe na kata chambre to kangi pour Roger buka porte fenêtre la couper de les ndoki akimi voilà ça là l'hôtel te tina aja mukolo Roger ba ibasite quand la sœur wana la Roger bima na fenêtre akimi na yai komi beba na eso airni. En tout cas nous arrivons à la fin de l'année et tant que prophète ni nous avons organisé na compte église na yo pona ba paté na yo quoi toi na ve les 12 toza na première fête il y a NRC 12 ans où to komi betu kabila pesa biso mokanda ya confession religieuse que je le remercie en passant ceux qui vraiment koya engeza bien zikaka maintenant comme cette invitation comme même et pas naé parce que yé mutape sabiso na RC après sabiso mikada ya confession religieuse mais moniso modéra ozala na osala tout peu vice président assemblée azala na osala tout vraiment ba konzebele bazala jour on a invité peyo ozala wana pour to kanga moi quelques églises pour nzele ya muke
nzela matetwana avec 5000 tokanga nzela ba tokanga couloir oyo tokanga nzela tokanga voilà. Donc avec 10 000 personnes tokanga nzela tokanga l'église na biso sauté ka quelques églises to fêter 12e anniversaire to lancer message à nation. Deuxième date eza to zela ngobila aloba o senga pa ya papa mokonzi ngobila so resire loko na fati ba bozu l'église nyonso Kinshasa. Ba pia biso to za soto fêter le 25 Noël, plutôt fêter les 31. Les 31. On a joué à Corona to Corona on l'a là non. Là la paix to za toujours ba geste barrière. Tout ça ba veiller. Te pona ba couvre-feu. Ba longo la couvre-feu les 2 jours. Voilà Corona on l'a là. Ah là la paix. À côté à péter. OK. Les deux soit zongin Corona zongin et puis ba zongité. Ah yate. Te ba barrer raison les deux. Tu sais que Corona ozong les deux. Les premiers est là. Tu sais vraiment, le président de la République, non par Ngobila comme maire de la ville, Mokozamboka à Kinshasa, monsieur Boye, après sa autorisation. Ok. On a le 12 Oyo. On a le 28 ou le 31, tous en avaient. On a ça la stade, mais le conseil c'est trop pressé. Nazana na mitema batu bolingo ya nanu na agir seulement en 2000 ezape na mutu moko alinga ko mingi faut pese mbote pena le trésor olangi ye pena lobaki fa luka yo pena fa kabelora mbongo po olangi trésor ozawapi trésor olangi na yoki sango na yo loboko pete na yo etamoli grand prêtre wa grand prêtre ali sekité na luka na belete na luka $2200 alba combien. Eh bien, faut que là. Attends 2200. Copier un belleté. Pourquoi chiffre en a-t-il? Puis on a $2200. Trésor Olangi. Azan de Olangi. Trésor et puis tu lises attends abatute. Libanga tu lises des années tu libanga jubé. Donc tu lises libanga moto beta limio. Trésor Olangi. Trésor Olangi. Nana posé belleté. Motema ya Madebo. Nani? Madebo. Motema Madebo. Madebo. Ba pia mobali kitoko Oui. Na quoi ça mon Trésor na momine pe moi si kitoko Madebo. Ba ebisi. Mais moi ça ko moto batanga etroté. Madebo. Puis yaza mutu na biso. Ah muta play. Muta play ya muta biso pe. Break de break. Muta pétage. Yaza muta pétage. Yaza ka sekiri na pétage. Team pétage. Team pétage. Ah papa na ngai Trésor. Trésor Olangi 2200 kaka. Toi aussi c'est mission féliciter moi no héritier a sali 1 million de vies. Na YouTube Nzembo eza donc Nzembo eza clipté moto ya Nzembo ya mo sali 1 million moto ya la danger pour na fali eza ye donc moto pena zo sala boyi banda ba bima le 18 siko moni ba komi boy azo kende boy donc moto nga o bangela a aussi melanga fali eza ye Gombe 1 million de vies. Donc na clan Wenge bana nyoso bana Wenge muta se réaliser leur bon liboso héritier. C'est normal parce que la bénédiction peut oui, bénédiction à Wera et puis à tout ça papa nae assimiler devant papa, c'est comme ça. Soko lingi mi colonise à la moula, il faut tout ça tata. Ata tata za na mayanzi kofinga yete. Et puis ba concert pamba wana yo zolia dim ba concert zo ya. Okuta mabe. Ozolia mon héritier. Na olia. Dans les 26 on a pena donc bien sûr bêta forme yo rabumundu ina ba butsu na la ma queen elo mona mona kofi na ngwana ngabe na sale commande na yango matin les 26 na podium ma queen na ya manteau na ngona ça pas ma bene na ngwana na côté là. Bonjour le Peter, vous êtes là? Oui, on est là. Yo yate bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Et Rwanda Seigneur à la place là. Yo kande na osala makambu. Bonjour bien-aimé. Yo c'est là live sur le 26. Bonjour le Peter, bonjour, on est là. Acclamez ma bête ma bogue ici voilà. Je peux vous parler pendant 1 minute de Jésus-Christ. Non. Yo kande non. Non. Bon, sachez que on va danser
Gomé Gomé, on va danser beaucoup de chansons ici. Message, hein? Raquel, et tout ça, mais sache que en route, tu peux mourir. L'enlèvement peut venir. Je ne vais pas trop parler avec des pétères, mais sache qu'un jour, tu te rendras compte devant Dieu. Pensez-y, même une seconde, tu pètes, mais tu gardes la partie Jésus pour qu'en sortant ici, que tu saches que tu peux mourir. Est-ce que tu vas aller au ciel? Point. Alors les pétères, vous êtes là? Oui, que Jésus vous bénisse. Okay. Voici l'arche de Dieu, Moloko 87A, à ma tête. Si tu veux péter, tu viens. Si tu veux prier, tu viens. Nakevan Nanandaku, Yaya Nanga Roger, Zakara Simafiki, Nanvan Nanayoka, Rachel Dezobe. Rachel Fouta. Kopé Zaka méthode, na salle à prière, na bimi na Rachel. Boni, dossier à Kogodio, comme on a dit Kogodio a pété. A pété. Yéza Libomate? Té. Yara Mambo Loba, qui est battu tout bazo pété. Mais doit péter puis comme là. Comme l'éléki. Mais pensez-vous que le gouvernement il faut pas son cané puis na balande là. Té barolande là. Et j'ai appris que Maman Denise, Maman Denise peut faire ça. Atinda qui le président de Lomé balande les penda pour et donc ça va encadrement. Et encadrement. Au moins mutu soka za na ba drogue biloko na makasi wana. Pour atika ngo ya facilité. Yango do mona pe Maman Denise to seki pe na président de la République. Bâtir la biso vraiment centre de désintoxication dans beaucoup. Il y a des choses qu'on peut faire facilement. Na Congo Mombima bako tia 26 provinces, chaque province ba tia moi centre moi désintoxication pour permettre ba péter ou ba péter à niveau ba bangi ba lotoko ba se désintoxiquer ça bien. Moi je crois que eza elo remonte au cancer pour mutu tout kaneza CNPPT. Mutu ekufi mais azana niveau CNPPT. Non quoi que na CNPP, il y en a commis candidat dans le gouvernement Yaba Congo. Donc moi je crois que l'Union c'est ça CNPPT. Biso avant de la passer, tu connais les amènes à CNPP. Ah ok. Donc batia biso machine mo boy. So za mututé otikali gawa. En tout cas, pour faire, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bandeko monsieur peut pas tourner na yo. Tu la deuxième kilt. Livre de vie. Beaucoup na bon moi. Ah ouais, c'est au quotidien. Dans le trésor là, on peut faire quota ouais. Na madebo. Bon, avant quota to solo là na soka. Faut na o ki ne mbango boité, lo ki boza dessus. Net moka de sevanga comment les années. Longwa kuda koma ne pongelo, batie ne pongelo. Epongelo ne goda. Pongelo ne. Donc place à batu ya batu nyo. Il y a la par hasard. Comment les années. Nani comment nani Théophile Mulumba Yomoa. Oh. À longwa na livre de vie. Oh. Il y a Pierre Gafali. Oh. Gafali azo bimisa $100 on dirait à longwe. En tout cas. Maman Denise Nyakero. Awa et à lycée ya mabanga oyo ezakili te mobima. Abed Achour. Otobongi Ange Gabriel. Docteur Jeff Djadi le tête don de Dieu. Moto abebisa moto ya maman tia la mwana. To signaler pour Abed Achour que moi na oyo tozaki ne awa oyo peintre tout monde Abed Achour ayambiye gouvernement ayambagiye et puis Abed Achour a PCP chance na vie et puis gouverneur peut ayambiye azupe marché moko ya ba mutumo azana Kinshasa o asala ba cadre professionnel alobi atia ba œuvre na cadre professionnel gratuit. OK. Et puis Mutazombi apesi mbongo ya yeli cadre ofele. Tozupe nani Olivier Belesi. Ou a soutenir wera mingi pe a soutenir nga ndeko nanga wana avocat ya FIFA ou ateka bajeur yep a yepsi wana abanosa ba tableau mais selon besoin na bango abando futaye chaque tableau bango bazo sala pour ba exposer on a donc quelque part passage dans la mission eza bénédiction. Oui, eza bénédiction makasi. OK. Na minute oyo alongwe na ndako na bango place azalaki ko banda ba bimisi bango ba komi une église moko songolo parce que bana quartier tant ba moni na Abed Achour ba yeko senga par na bango. Oh. Nde ba kimindako et puis ba yeko mona suna gouverneur ba bimona ko millionnaire c'est fini ba buka kandako ndako bato ba na location ba ke buka porte donc ba kimi na minute ba la l'église mo na tanga comme na ngote le temps ba solution ezwama. Na Pessimbote na Guy Luano, le ministre Guy Luano, Jean-Pierre Liao, le vice-premier ministre, Modero Sima,
Gauthier Mascotte, Jimmy Boss Bella au King, Jam Rock, restaurant Pétage, et si quand on a biso bakosa biso doit na boîte de nuit ana. Ezara maman Jack des restaurants comme na Jacques Rock, mama di boke mo ezana, mama Maria mo comme ça na memo ana. Prophète Dominique Condé, l'église de Loba, tête ndai na maman Rachel Fouta, maître Churambo Malembatable, l'homme fort. Djongade, Ketulwa, le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa et que le Congo n'a jamais connu, Ngobila. Il est en voyage en Turquie. Les lois ont coupé. Bonne année. Papa Tika. Mais côté yolo ils sont des fouba bongisa et baby makasi nzela pasi kotambola. Bazo sala. Ba tonga banzela côté sur yolo zone nzela za okufa penza. Ba sala. Donc nzamba sala mokili mokolo monte. Tu te rappelles car après on a tambola qui joue on a pena yolo zo na souffrir qui mabe. Nzele bukani ko. Jongade. OK. Le meilleur restaurant ya poto à Ketulwa Arthur Nzemene, FBT Paul Fikipo, à l'obispo Batinde le Mongo, et il y a une agence partout au foot à taxité. Donc, Djezola, Moutalombi, 20 ici, Linga Itinanga 20, et pas à Djezola. Moudoutou Alinga Tinanga Vino, Mouton Kade, Kende Gotika Ngokuna, Wane Lamba, Veste, Sapatu, Kende pas à Djezola, et Yako Fili Awa. Aux hommes, na oyo comme nan wana za pe na poto trésor lang azano na Kinshasa wa mona kin bongo bile bwendeni azaka la Kinshasa trésor na kinwa na madebo bazaba la Kinshasa moi sambalu bongo bile luga te bazawa anzambe merci Seigneur na kanisi ndeto kende poto azaka ka c'est fini c'est fini na bandi lisusu comment on a trésor olangi motema madebo olangi trésor la biso bandeko vous allez na se makola merci beaucoup Winnie Baruti Irène Mukabila Valérie Mala Dorcas Mukoko Masanangai Justin Panzou Germano Noble yetu bomandeke merci ba ibsinga chemise moi makasi utikoya nzamba pambolo Bota na tangi okomboka ka so ezate waka mutunanga malgré grâce Kashita Bofunga et puis Eza Rachel Exotique chez Rachel Maninga en Argentin na pesi Jean-Marie Lesimbote Roger Lesimbote Mama Rose Lesimbote wa Mathieu Avion akena moga mundele siko zalaka merci botikininga mboka c'est moi le chef de la famille maintenant famille Lesimbote na dossier à famille cotisation matanga banda ya kufopesa te ya kopesa ngolere ya ngo ti lelo betaka masolo wana ezamba tusa ina voyage aye siko liwa ya Mama Rose azate Roger Lesi azate cotisation ba kopesa bana lokolo langi trésor cotisation azalaite c'est pas perdre net vient na biso code 243 à Nyongo après ça une grande partie à Willy Mouchene l'air yango ya ko futa Nyongo Roger azate Mama Rose azate en tout cas nasuki sina ngana merci beaucoup merci beaucoup honorable Yann Bongibo place aux Abambote Belé, merci à tous les abonnés et les non-abonnés à la Voix du Peuple. Tout petit minombote Dari Diwantesa, ça, Paou c'est ça, cameraman Assurier, Kérit, Priscilla, Oussama. En tout cas, toute l'équipe à la Voix du Peuple, tout petit minombote, merci à Bandego tout. Et puis tous continuer à passer un message à Bandego Mi Barubenganga. Ngala na Dubaï na COP. Donc aux ala poso so ma voiture. Aux attend que Dubaï était benganga na osomelo peu importe ma cause na besoin o tindika modèle na WhatsApp nanga obengi na WhatsApp nanga obengi ngo tindika modèle na tourner na hôtel au prix na olongolo mutuka bana Dubaï ti Kinshasa awa donc sans problème ba négoper en tout cas tout ce qui concerne aux a besoin visa pour que Dubaï aux a besoin il y a aux titre à résidence dans une fois Dubaï comme résident Dubaï en tout cas bo benga biso tout ce qui concerne Mboka en tout cas tozana pour na bino servir bino merci d'avoir nous tout botali biso tout monde année prochainement différent na biso bye ngai maman Pichu Tonele naza pharmacienne en formation nazo œuvrer dans laboratoire CRMDA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout a industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il a sérum nango sous forme de masque. Tout a industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce pour ba un problème acné, ba bouton, ba mapalata. Et puis, il y a un sérum qui est enrichi en acide hyaluronique. Tout a gel douche. Tout a grand format, un petit format. Et ça mis à paille et ils ont adouci la peau. Tout a cheveux.
oyo ezokolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezokata na pamba ba suki eza na ba teinte ezobongisa yango ezoretarder repousse ya ba cheveux blancs kosalela yango na huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezoaccompagner gamme ya bacosmétique nyonso toza mpe na bamédicament na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur ezotraiter toute forme de douleur même badouleur rhumatismale makolo kovimba ezotraiter yango toza na crème Borex oyo eza uniquement mpona bapapa ezorallonger système ya bapapa et puis ezoagrandir yango toza na Diazostimule oyo ezali produit na biso ezotraiter différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas basi ezotraiter frigidité eza sous forme ya comprimé. Toza na Zingenalis oyo toprésenté sous deux formes, comprimé à sucer na suppositoire oyo ezotraiter différentes formes ya hémorroïdes interne na externe. Toza na Meamycine oyo ezotraiter levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème Meamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, Meamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium. Allium est à traiter toute forme il y a hypertension, à normaliser tension na yo, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est ramati si à normaliser, et ça à partir à aïe. Tout ça la menga, oyo, est un produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga a remonté, bango est tonifiant, et ils ont plus sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ibosson et ça mis à partir de l'anxiété et bon cannabis au Congo. À part si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda Tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muntu abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70
58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.